Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Yo sakana mboko yo. Ah mboka to komi technicien na ba bébé ba pona su bombote. O la ti bébé po mona kwanga poni kwanga. Enya o nde bazali pa yo. Pimela mutu bomengo, tikele fufeza bombe. Akoto sabitinda na yo. Soko tindi 10 on kende 11 for baction na bonus. Est-ce que mutu atalaka na avec ba mbale ban bazo différent. Batumi bakantsaka batu basenga mbongo na nzela nde basaka ba mandia basaka ne sengote chez bango. Tant bakendaka na ndaka saka pe na batu ba pesa ke valeur na kilo koso babiki na babala za bisenga c'est senga. Yo nanga to chaki mutu te to kutende to kutani. Azala l'échec, azala les premiers ya yo nini. Ba domaine belé ça pour nous pesa privilège ko zo malgré tout résultat et bimsaka position moko ki tungindi ngindi. Batumi so ba challenger ba somba mitu ko ba ko tombola makolo so ko moni ko challenge ngande azana na bakar na presse lokola ko ya batela tazonga mutu makolo ya makolo. Vieux ça vice versa to ça ba change. Mingi baza focaliser na ko pesa Bible raison ba mi koti na molimo me ba boy ko vivre situation ya mukili me azana nu awa. Komanga na zao na boy makamba na mi pesi na lola mena pe na kufi te keba sakana. Kwa te koti yo. Ndaka mukate papa contrôlera bana. Soko ça que tu maman na goga bosen ke mtachako na mukili. Biso to kantaka soko za na mbongo ndo su kimiro nuna fa par rapport ba bolo ba kufa avant. Mais na vérité totale ba tu mingi ya mbongo ba kufa fa par rapport ba bolo ba liaka mabe ba umelaka. Ko ka ba fufuna bikabaka ba tepe bobote le ko kufa nzala. Tango si la matama ba kotala kwa muyibi na quartier. Genre des donateurs yo okenda feti na bilamba si kama 2 faka. Ko bine ko mi kenge poso ko bina ndenga ba vandalisé te na tengeza ba pardon. Et là so bo mayo challenge mi se so bangisa yo. Aya telemisi voiture au monier patron. Nzo anda za locataire pas futa ndako tala koswana. Ndako anzala ba contrôlera bana te ba kota 17h va batanga. Ba kobela kwa shoko na sa respect. Et soko lingi mwasi na misa batu pa ba kumisa kitoko mabetsa ko motema te lande pour influence. Orolata sapata kitoko bazo kumisa mena makolo numéro na yo. Oro souffrir pas. Obela misapi. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote mingi bandeko basi pe mibali na yebi kite bozali ebele bisika bozali ngonga nyonso botala biso na pesi bino mbote ba abonné à couleur d'origine télévision, la chaîne aux images colorées et aux informations colorées donc na ndenge mo sakanate o ezali couleur d'origine na micro ya Yeyo chante moi na kini Santa de Niance Ange Noir cheval noir chic man pop of love le monde est en joie na yebi ke bozali ko sepela na pesi mbote na boss nanga Crispin Lenga parti des États-Unis et Azali na pesi mbote na babone nyonso ya couleur d'origine mbote na bino ndenge kaka lisolo ezali tozana indépendance vraiment tozo sepela 60 ans na biso indépendance totamboli pona kolukila bino information lelo toyambi nani na yambeli bino invité moko ya kitoko na biki bo sepela na ye pe bo senga ngaye pote couleur d'origine boza déjà na image na ye mais to saleli bino ya sika vraiment 2020 na makambo ya sika. Et puis na mode nabiso ya indépendance. Qui est mon invité, c'est le pasteur John. Pasteur John Litea Toli a pété. Oyo nazo yamba invité nangai na pesi mbote mbote pasteur. Mbote mon frère. Boni santé. Basimba raté base. En tout cas 60 ans de l'indépendance. Un mot par rapport. Bon merci na ndenge Congo comme na 60 ans. Malgré tout ba difficulté makambo ebele mais Monsieur Barosepela, on a bien pour battre souvenir bien, c'est le macambo comme la bango. La plupart de la majorité, tu as un manque pour tout le monde, tu as un échec, mais anniversaire de Baboya Kango, tu as ça piaquet. Anniversaire, tu as fait un autre, mais tu as fait un autre thème. Tu as parmi Baboya Koufé, un autre thème. Mais il y a aussi un bagage qui est Congo, ils ont kende. Il y a aussi un bagage qui est vraiment anniversaire le 30 juin. Vraiment, Nzamba Zolokum. Côté na Penza. Coup de chapeau na tous les Congolais ont résisté tililo vraiment tous sont na kana ba idée que makambo ki na boba zali banda quand c'était que les 37 ans que betia baba libanda ba wangani ya basana bango kuna makitu pana bango les fériés te samu ko la sala ko ki musala zo sama santiketa yo na mboka nanga férié za poni ni tozo indépendance ile lelo na peut-être ça comprendre mais yango ku félité famille natali pe climat ndenge ça difficulté ça. Mais nous avons reçu vraiment côté na base. Base. Pasteur John, les gens qui ont lukayo, tu me rappelles que sur la nayo, public ezo c'est pas na maté nayo. Pourquoi l'ité a pété? L'ité a pété ça facile à comprendre mutu tout ndongo yebita la kaka. Au moins ni batu ba comprendre raté. Koya mutu eza choix ya bisonyo stokuta miawati. Koya banana yo za te ngana linga ki yo linga ki poto kutani.
eza ndenge nzambe atielaki ekuti mpe tozaleli so bato misusu bakóma lokola nde loko azwa monopole bien pouvoir ya kozala na avance ya baninga mpo bapesaki réseau to babangaka ye akomisi bato nyonso comme si neti apres nzambe ye nde moto akokache bango tu ndenge alingi mpo neti akomi loka bikelamu na ye donc abima lokola ndambo ya nzambe na mokili mpo atia bato kati mpo batosaka ye mingi or foge nayebi te soso comprendre non tokutani zwa grâce ya place oyo etiameli yo tokopesa o respect konza biso selo capacité ya charge oyo eza mpo tozwa kimia to solution tolakisa biso to mais kokotaka na vif va kopesa motu kaka te quelque soit erreur to échec to azanga oloba lokolo oye lokola fute ce qui fait alingama te banda kolo mokili te parti pris on etie mokili dega yango tolia pete eza facile kotika motu asexprime ndenge ayela yo nanga totiaki motu te tokutani nde tokutani azala l'échec azala le premier ya yo nini badomaine ebele eza mpona kopesa privilège ya kozwa malgré tout résultat ebimisaka position moko kitongindingindi mais quand on est sur les différents, est-ce que votre union c'est un prince? Dengue tandem et tambour, tout va ça la cop, on peut pas payer Fatima, tiens la presse, batambo la baba la moko. Moutoum na copina, na ye. Mais juste pour banda prince, kalati le loba koya kati ba changer ba kaba sire ba camion. Ba monsieur pour bazara ma kololo ba ko na ba car peut sur tala liki na car qui souci, ndo randa visi sika. N'habite sur ça comprendre. Ba tu monsieur ba challenger ba somba mi tu ko ba ko tombola makolo so ko moni ko challenge rande azara na ba car na prince le ko la koya batela ta zonga mutamako ya makolo. Vice versa tout ça va échange. Il y a chaque fois ndako moni ya kitoko elengo na misi to pe le kio munene po bazo ezobang so na dignité. Zalaka coopérer kota na toi ki bunda un jour ko kama ko pe partenaire sombi yango pe batekelo ndimite ke yo. Vifo en temps. Tant que longwete oza s'exprimer. Et sengona te kokine te batunyo sote kenon ici que roza kimia pe jonction santeuse ala les okufa na kimia ki zambalinga ranga. N'habite sur ce compagnie de chez moi. Nde yango base ya tolia pete. Loko na yina ko tia via mutu kaka. Azo te ya yo ni. Batumi bakantara batu basenga mbongo na nzela nde basaka ba mandia basaka ne sengote chez bango. Tant bakendera na ndaka sa pe na batu ba pesa ke valeur na kilo koso babiki na babala sa bisenga se senga. Maintenant kendera kono babake yaya ye yo. Batala kakte ya uti ko na so bano makamba mike. Aza pe na mwasi moko mobala sa la ke zuwa. Ke bana vie. Est-ce que mutu atalaka non, avec, bon, les bandes sont différentes. Tu peux ça comprendre? Non, comprendre. Est-ce que avec le corps, mon arrêté, Zouanese manque que les camouta, mon arrêté, les camins. Bon, tu vas tantôt Zou avec mon arrêté, mais l'équipe Makas. Schéma. Mais Pasteur John, Maté, oui, il était à péter, ça va. Mais ma référence, place de quoi que était Maté à Pasteur John et Sili, tu as temps à te revoir et ils ont la biso exacte. Au moni, la nanga bien. Nous avons fait par amour. Toli a pété et ça avantage, il y a que yo privilège, il y a que yeba yo mokotino yelela. Et puis, base numéro 1, linga nzambe po base numéro 1, nzamba za suprême. Osambela to yebi ke nzamba za. Ato wangane na miso batu na mutema conscience ke nzambe aza. Siko tole pete poussa ke nzamba za na yo linga ye. Siko mukili na nu place yo za koka pe challenge ya koyeba oyo za koka yo moko po linga su Bible bio ko tsolola. Mingi baza focaliser na ko pesa Bible raison, ba mi koti na molimo me ba boy ko vivre situation ya mukili me azana nu awa. Comment nga zao na boy makamba na mi pesi na lola mena mpe na kufi te keba ba linga nzambe na ba verset mena mukili ba koka challenge te ba wanga na ye ba tra ko défendre kama sumu na bana sa ba fe ya ba verset na te so comprendre keba sa technique de guerre appliquée et ça le rôle obimi na so to kumisi ndenge beli menzo konde fufa olela na loso ezate na te so comprendre olia na oyango okozana kima libu me déranger te me kozala mal à l'aise peut accompagner na loke lingaka te na bité so simba kengela ba périmètre na so ba schéma ko ya mukili ya te ya mukili na contrôle so ozolanda mukili okola combat kacho zangi mbongo ozolanda okomi na place bakota betike zangi otelinga na tamboli trajet musika pa ke bana vie bitumba kata lopango so kozali banda ba bolisi ndenge zo betama okumisa koteni bazobeta mutu na yo to mutu bani ya baninga kebana dega makamna so comprendre nga awa challenge yaya kolanda corona te waneza makambo ye nango ebomi ba yo koboma biso to sumele to kengela corona ko feno fi po lukateli ko la corona est-ce ba dego ezana kongola ki corona na kilote yo bi combien l'autre bazana posa faire du monde ça va prier mutaki église mabika faire du monde ya
tokende ka pesa roke tokende sakana kwa te koti yo ndaka mokate papa contrôlera bana soko sakana kitu mama na egoka bosen ke mtacheko na mukili po mona misi vertige atona tena male ma sakana yo. Mais pasteur John tokende pena na lignée na yo ozala religion ni bon nga na religion chrétienne aponaka te po batu tout balandaka nga tout l'église bakumisaka nzambe na sana kati ko bandana biso mo église de réveil catholique musulman protestant nzamba pungu on atangi te bolimbisa basaka na kati biso tout on nzambe moko nga na te ya église te na te ya kande mutu na te so comprendre na comprendre nga na te ya kande mutu ke mutu nde kolo mukili longwa na ba distraction makambo ezo peso libaku na makambo batu eza l'exemple omoninga koya na ba famille na ya na senga nzambe te na kumisaka mapa na biso na papa ndenge basala ke na kola et puis bango te nzamu talexela bango ponga na zoki kimia lelo na komi na acha ko bima na bunga na zonga le retard mutakolandanga azate sikoyo koma ninye ko salanga esengo ya komona kande batutu bazo resir boye ngaloka na zo zwate na kanga maboko na kota kolandela bato basi bazwate mingi teme na koma ko ba manager na bango non eloko ana ko salmelanga mkono koma maladi so na bena komi no hôpital na so ko bouger te wana komi bilobalo ba poko senga bato na ndenge ba idenga mais pamba boye rien no peso conseil zaka na dignité ya kibomoto nzamba chakati na yo zanga tina na miso batu mais ana valeur na miso nzambe pende ya chaki yo mais tu so comprendre et comment est-ce que copine nga na salaka oseka te est-ce que na koyaka pa na yo te ndenge na kolela awa est-ce que lokwa na quartier na koti sika te bomona nga na lala kana toko ndako na ngeta ngaka mai na benga bino ke boya ko sala nga musala benga na koma pa na bino ko lala pa na bino jamais biloko na nga na lamba na moto bakoni epela la milinga ebela mabe ezala soupe mai ezala fufu mwindu na benga na lia to na senga na nimbonga participer pona la mabiloko soupe na pese esengo eloko na ndezangi batebele ba chefi kaka mukili to ke mbala moko tina liwa soko sali erreur même na nzela malamu babetelo maboko ko bomisa yo kaka na nzela mabepe bako chola nzoka na nzela pe election nzamba ko batama okufu pe to bimisa sauf biso to kantaka soko za na mbongo ndo ziki miko nuna fa par rapport ba bola bako kufa avant mais na vérité totale batu mingi ya mbongo bakufa fa par rapport ba bola baliaka mabe ba umelaka ninyo nga na zana ngo malonga na confrère ke batu po ba pesa nga raison famille na biso moko na côté ba botanga ba mona nga tina te balbaguso ba moninga seke lokoso aye mais bato ba tshela motema ba kenda kotala ba papa kabela mbongo mona bakufi ngam nazo tcha pays kakati lelo mutaba mankati titulaire ante so comprendre que ba challenge mes chers internautes, comprenez que je suis avec pasteur John. Bon, pasteur John, pesa nous père spirituel na mbote na pesi yemoko papa général c'est nous ko futa rockman bambote bile place ça umela l'église armée de l'Éternel, sans oublier pasteur Moussangu, la Pessimbote na apôtre Claude Baloni, donc il va piler la Pessimbote na papa Lolo, la Pessimbote na papa Pierre, oh Ibaza, la Pessimbote na pasteur Ndiwa, vraiment qui tourne ma sans oublier frère Nanga Ige, donc armée de l'Éternel Mobimba base, vraiment la Pessimbote. J'en profite de l'occasion pour saluer aussi ceux qui sont les miens. Fabien Talakosi, 12 étoiles à partir de la France, Junior Mako à partir des États-Unis, mon boss Crispin Leng à partir des États-Unis, mon thème, Maman Fleuris, sans oublier Augusto Kaninda, mon cordon technique, Augustin Kaninda, mon thème, Maman Marie Moulanga, sans oublier Augusto Kaninda, et puis Baby, G-Love, G-Live, ainsi que G-Dor, na qui est famille Zamounene, na Pesimbote, na Pele Mabata. Diable, nabi ki ba master na Angola ba Holanda ngai Trésor Konga mi plagies mobima na pesi bino mbote Arnaud Soukoum à partir de l'Italie na pesi mbote Pasteur John directement Pasteur John mpungote ça pungu faut se pela ngakuno ba soki moi si na linge makasa kino kanga na kisi na kopesa kutumbonde keno kono penganga ifika kangami mingi nde yango pour ça que na kisi abiki na komi na kokima te chérie Blandine passe aux gros bisous je t'aime donc na ça que tu peux na kene pa nganga kuta na banganga danger frenenga bolinge saka ya yo na so yebisa yo ba so kutu bakanga na mapangu te me ba fidèle na so yebiso schéma comprendre des techniques de guerre à vie tala mukili
comme on a calculé l'élité yara tande ba chelio comment biloko fait ngo comme ça on nyonso yo pour moni batande belé na mesa est-ce que toi aussi ça nous recharger tout so ça peut bitoka to comme ton sumba derrière na fête nani yo robimando ki pa pamba ke bana bitoka to oyo mukili respecter coin et ça la joueur qui équipe ba côté na terrain zangi poste robeta oza yenga pour me la paix makutala bo e robimo mais tu sais comprendre tala poste ba chelo na vie to ya biya ya te conseil na kopesa yo ngata poste na ngeze ya salité na so contribuer na pays na koya nanga muto se persi batute na koya nanga porter arabis o se la ka ba bisa de sai seso kiti ba kolia ndunda tena na mutu kota kendera moto kotaka te tana okitana matina bokeli mama na quartier wana na lopanga na to ba moninga na kiti kolia te ba pesinga 500,000 francs so ba bika merci na contribuer pe na bato bazo signer na signature na bureau pour payer kende libo so tout phénomène. Avant c'est pela na remorque c'est pela na mutapousu bango tu ba transporter. Oh. Et tu sais comprendre. Comprendre les schémas. Ma ben abino bokabola batu. Bo comme ça ba bola tu neti ba yaka ya nyongo batu ba zozo neti batu privilège nzambe. Enseignement obino bo zoko tshaka batu qualification ko tchola ko bo zongo wa tala bible bino bo memara bo kanga batu na ba faute c'est ba pesa faute na batu belende bino bo kongola ngo. Nazo na ba schéma. Nana pesi bino mateyo yo. Nana coach na makamba nzambe sika ba bengi yo te. Ndeko tambola na muyibi mukolo bongo na mutemo za avantage ko tambola mtazana double face amema bible elongia mosantu menakati manka ba ser boto tina ba de prier pana ba njonde ba joliser mi ba bango na bana ba schéma ke ba mikolo yo technique de guerre appliquée ko ka ba fufuna bikabaka ba tepo bobotele ko kufa nzala tango sila matama ba kotalo kwa muyibi na quartier njonde donateri yo ke bana bobotele ka nzambe ta sakana frame. Mais Pasteur John, ça veut dire Moussali Nzambe. Naïbi qui est si cause à la au contrôleur appelé Misala ya baninga na basali Nzambe pesika bazalaka. Te ya bango pardon. Au contrôler Moussala bato comme le quand tu fini bango kaka. Makamu Nzambe tshela biso tuna mukili to sivirati. Ba busho ku te ya kamoro babeta na dame c'est ba contrôler naka. Ba contrôler kana. O ya kotida makoti o balia ke manka. O pa kotida mta matera muninga te. Mais c'est OK, c'est OK. Javi. Ngande na za na otiko la jamais ko contrôler likambo bato na opesa ka conseil place na sukeli la oyoke boyo fani est-ce que son ami commissaire na classe atana bimi le chèque ça makama maître te makama nanga moko ozana to bolo ngate yone ko iko tangisa nga te pesa nga bilete na kene chebiso ne bogangela nga bato ba na mukili soka suite bo motama na komona bango est-ce que kozala pia ke komami ya pour ko tali fele sur ça mobola faut enseignement bon comme si nzambe roba linge pour ko talola o boya nzamba komitiko tak nzamba comme le roi Paris foot obeti na tongo na poko so résultat bimite fo inae fo schéma nzamba za Paris foot ta to permita ngana sambela nzambe pona nginda ta na sambela nzambe pona kota lola ko bongeza nde courage nanga na ko batela yesu ko tinda ba privilège ko na lingara ye abi ba torcha na nzela pona kuta na bénédiction mais bino bo sambeli mabe bo kena gis bo comme nzambe le ko yenda tala makam nazo ba soso compagnie nga zonga bo ke mabe ke bana ba faire ça bi bo tika nango siloga ko livre à lecture. Mais na makati ça les fêter okenda fête na bilamba si comme deux faka ko bine ko mi kenge poso ko bina ndenga mabo vandeli sete na tengeza ba pardon la ta sapata gudi ba chola mais la yomoko o sa ba tapage ngongo lingate tout tani mtogangelo ke la ta sapata kitoko ba kumisa meza ya batu nete so comprendre que zala laisse na vie kende wenze na mbongo toki na mutoki na yo ato sombi ndunda ba choli tango liango lane sengo po defe pa imoko mutoki no ne bimisi mbo ke o kende wenze na loyenge tala na bana makama mike so ko defa so ko lepse to banga azu so wapi na rera crise to kumisa me era ko senga nyonta bo ko sana to so se bang sabse zakinde ya nyongo o aventurer et comme risque tambola ne kenge contrôle no pesa yo ko comment pakeza pete yo nanga tem to senga ngo ba cha ba milio ba comment pakate ko comment pakeza nzamba signer ordonnance et là so bo mayo challenge mi se so bangisa yo aya telemisi voiture au monier patron nzo anda za locataire pas futa ndako tala ko swana mutaleki makolo choli nzo anda tata lupanga sana bandina ba locataire ceux qui 8 ke ba na vie apparence se tromper outé kocha lance na musape ça tiko zali oba yondo lingi mwasi kitoko po assurer makasi ko lekabata ya to fan tanto bolingo ya to fan da isengi mbonga ko sala alliance mais la vérité ba na kima pe na bolingo afrique ko leka bino ba alliance mais na bité ba alliance ba lingana te na pierre chema pona mona ka keba ozana voiture sika oboyi conseil merci mais keba était prince ko za mabule ko bomisa yo. Merci Pasteur John Mutuna moko est-ce que ozala déjà compliqué na nzela na basoda to na bakuluna. Bon nakuta na bango penza te me mikolo to leki nakuta na bango me bakanganga te pe basala nga foot
Ponani. Chance quand on est bilang. Ah, pas ça. Les cas. Nakuta bana ba désert. Nakuta na bambila. Mingi miso batimenga ba. Ah, pas ça kabela biso kaka. Partout. Pesa no batibila nyonso conseil. Batunyo so ya mobulu. Te. Bojisha bango mabe. On a le bandeko. So eza karo na auto pesa bango faute. So za ndumba te au moins kwa mibali nyonso basaka ba fauchement. Comment ndumba ko mona makam. Et puis vrai ndumba pona mibali te so poni mibali saka comme malade. N'était ça ça comprendre. Nazo pesa ba conseil technique à vie. Moi groupe au mona bango mabe. Bo comprenez idéologie na bango te yango ba bima na révolution comme si balingi te. Landa penda kota timbela chez moi mona ke ba défendre makambo eza sérieux lokola yo mais bimi na nzela faux. N'était ça ça comprendre. Nazo pesa ba technique de guerre mukilo yo tala na miso. Famille ndako anzala ba contrôlera bana te ba kota 17h va batanga ba robela kwa shoko na sa respect n'habiter sans se comprendre tika ba ba yungana ton l'air moko ke ba ya sans se comprendre ngo timelanga le loté pimela mutu bomengo tika le fufe za bombe akoto sa bitinda na yo so ko tindie 10 so kende 11 for baction na bonus ke bana via yo ça on appelle ça mboko lo wa Kongo mona mukia 4 so ko tindie lipa ko motalo na zo checker afa kende tinda. Est-ce que via Kabaranan? Est-ce que ma boque ça combien? Quand deux pesanga boni, c'était à 20 francs. Ah, maman pas ma porte en côté. A timbe que fait ça maman. Petit combien poli impoli tu a timbe que quartier baturu pamba. Ndako ba motala. Yo mona ka bala quartier to betaka kala bo mwana izaka lisusu. Yara na bala chana na robetango. Ba kota ba manka fufuli ko la bala sachet. Yo, chez moi sinon mon corps là il peut cogiter ba à 19h. Moi mbimba zo garda on a mail kwa mukolo. Moi mga ko motemba na file kwa kamera ki saka so battre la couloir 4x4 yo saka na fi. Ozo exposer akene beta match akufa kaona 12h. Bato mo le bembo ndira ya sana yo. Tala. Yo saka na mboko yo. Ah mboka to komi technicien na ba bébé ba pona su bombote. Ola si bébé po mona kwanga poni kwanga. Enya o nde base alipa yo. Ameka bomba mona ba jia mona kwanga pena solution. Bébé atali kwanga bi on de base. Bébé nguluma. Yo saka na mboko tala. Ah ça va éviter au pikwama. Musa nzambe ndiko lingaka ba ndumba mingi pona matea na ochaka bango trop. Te baza ba tuna lingaka bango mena lingaka musa na bango te. Orobo ya nani? So moni docteur aboy malade, ça faux docteur abi opérer te. Vrai docteur linga tous les malades. Et alors, naza docteur ba tout. Comment on sait c'est église pona bato ba sambela o ba mikumba te. O elanga ni. Biso bato ba dégâts, nga soko bebisa yaka. Nga moni nga pasteur John Wenza Kowet. Et chemise ata babwaki na quartier na on Kowet, on ata na 100 francs biscuit na munoko. Bisomba sombande ye. Yaka na tous les cas to récupérer. Tous les mutazé ensemble. Et pas nga faute ezalaka te. Ba pesa faute ne bembe, mais faute pene bembe botale bien. Ne pas dire que so ba kundio na batute ba kena bembe na deux croix rouge, c'est que okeli fait le pas ba compagnon na cimetière té. Boté ya mabe. Et quand tu bembe tu ba la tia drapeau de ba comprendre ça mais ba ko talo la pas ba privilège am kilebele. Na ko sa yo. Ogoyeba. Awa kwata koya muntu tozawa oso ya toke. Tokoma na rond point. Demi-finale la vie à Talamande faut polo longwe matame tetuki. Toke. Aller sans retour. Bakenda kokota na rythme c'est la mulongo tete anti c'est la tout le kokate okokoma tambola malembe conseil na pesi yo ko wela betapité ozo te sala laisse na mona bomengo moko te ba compagnie kolo na ngona cimetière ki zaka patro zwa na mona mutapita zaka milliardaire akufi ba $7,000 na poche $100 ba wo ki zaka koto mopao vanité na bisoma kama mike mais ma vie na place sukisi yo ozango zanga te okutana kana mutu moko ko lingoka na catégorie oza. Tala ba fumi bande ba bima tilelo. Est-ce que ba tout là? Jamais. Bande ba bote matire ça ba même fumi ba bima c'est radam ne vande bango ba salelo. Ba bota rabo, ba tchana mato indenge, c'est que fait ba za bolingo pe. Foyeba. Et puis so moni catégorie ma papa ndindi c'est que base. Ba pese kufa mibali, po charge kilo ba pesa mingi miba. On appelle ça ba chèrement. Na vie ba catégorie monde na auto ko kota raté. Quand na biso ki non famille GDG. Ah ton pays moko. Donc, Nzambe apambola, courage, vie, et ça pète, et ça caca. Quand tu as la vie calculité, tant que monde qui est aussi mbatté, sale aux sales, qu'on a bioka yokate. Si on a bioka yoko fafa, n'a pas de conseil. Au moins, nous avons un objectif. Au lieu de rabattre tout le personne conseil. Un homme tout seul, que l'homme m'a solo, mais conseil à personne de décourager. Yo, quand on a GDG, l'ando, mon thème, mais tu ça, on peut avoir raison. Linga, moi, c'est mon thème, sengi. Ozala l'aise, à ta famille, tu es impoli. O Azaramabe, o Massimo Balé, Boy. Soro l'ignon a fait tout le monde a des fautes, écoute, on côté partout.
mais soko lingi mwasi na misa bato po bakumisa kitoko mabetsa ko motema to lande pour influence okolata sapata kitoko bazokumisa mena makolo numéro na yo okosouffrir pas obela misapi Pasteur John Matea na yo ezosunga mabala mingi est-ce que vous avez marié nan famille na biso déjà que na pesa mwasi na mbote blandi na gros bisou likambo apete na alliance etali mutu te est-ce que soso ton batien na mato ba saka kangal pong ba beng saka bato quartier d'invitation ba ko balana mais voilà ba soso non moi te di bala soso musu ba kangela le pong bazo c'est là ba ça la mariage na poka ba luka bana ba kangie pona bona ne ba quartier mutu moi c'est pas tikali fef abetel li solo pana foyer ba shima ko eza monde challenge so comprendre ba maman bazo perdre ba papa na bandako olobi nini te so bazo perdre ba za mayele kitoko eza ko bomba li bala te comportement so za comportement mala muté zéro okola ta bilamba siki uti poteze ya cher mais so na taille na ote bako sikolo kwa mawendo la te lamba tombola o kokio bien bako peso ka valeur mageto eza moins cher et o pesa harmonie nzoto ko vanda ko wela makambo le kio kilo te no peso conseil zala l'aise tala ne bala makasi ko forcer na jité landaka te patika mutu ezala okoma na rond point ko wela ka vina mutu te baleki baya va babonge tali bango bakolo bazanga normal cimetière ba chapo na bampaka bana mike bakufa avant to pesa na ni faute soko yebi vite on pesa vino kaka tala soko zo mi pesa faute na yo moko nzamba ko disqualifier yo komanga lokwa na za fo équipe ata bazo sekanga mais c'est to poli na championnat te na banga alors to kei okufi to zelenga nani na station so comprendre ko ça ko banga makelela batute ba ko yembela bino na stade pour bosobeta mabe mais tiba ke ba chebino bite 0-0 na mon équipe ko ka terete mais ba penalty ba kina na coupe baza ba foutere mais ba gagner na ko tanga te mais na komi patron ah mais yependa za kina famille na komi patron c'est tout Soukawana, vie sa bagarre. N'était ce comprendre? Ouais. Pasteur John, couleur d'origine, ils ont vraiment suivi Mokili Mobimba. Soko pe sambote na bande ko na biso bazana poto boss na biso Crispin Lenga o atindi biso to lukayo. Te kitoko benande ko Crispin Lenga nzamba pambola na pespe mbote na yo moko ndeko nanga. Ye yo chante. Yo chante na frère na biso Augustin Kaninda. Augustin na caméra Kamininda. Staff finir sur toi tu répètes bazalaka. Tu répètes sa base couleur d'origine boss abonné massivement. Tu répètes yango to ba makama mikeme yango base. Ndeko nazo pesa ko système de jeu. Au moins ni ao. Kobeta kutu masolo takala nga saki na kufela ba parate ndena zabo ete po ko bimselo documentaire ba to ba kufela oyo ba ndo tela matana 2070 to kufa tukala kwa monument ayo ezande kwata tala fufa muke mutako disarate akendo tika muninga na rabisite akukute si esili sakana vi okuta fufa esili yo yabi yaya yo kanti ba plainte beta watende ba sepelaka na yo e ba mokato to sana ngwa tala obeta ngali solo nga sako tala na peso conseil au moins so kokite na peso conseil a pété kufa so kokite na peso na kufa so kokufi zala l'aise kende tika batu kimia ko tshaka batu manko ndire mutu bloka mwana somi moko na mukila tamba bitamba ba lukelo bibero ba fansa makolo ba mesi o saka na wa ko lo mukili batine na ndaka ba road yo mona Jésus batine na ndaka road ba melisa bibero alekana ndaka mabata akola ndaka ba nyama sakana ko lo mukili alekana ndenga kwata bongo yo sakana via na museka to utamira kama rayo tia chaka ba tabolole na leke na courage banana yeba za kaka o so boy yo so taka bamba museka to libanga kimaka yo abaka takeba na ko yela yo poka ba pexinga tala mi seka ta biso boy tala omani mboko zonga en tout cas nzamba pambola Chéri Blandine gros bisous Willa Manona base na presque 2 personnes mbote mais baza ebele na mimi aiko sans oublier petit nanga nani yuma umela mwana mimi ndaya base na debono grand pour ba taximen na tembe donc tout botikali na ibina lobanité partout monde entier na le labino miso balba passe to na Brésil to na Turquie na États-Unis na yebino tout na lobi na le labino tout fort Faustin Ngobeya umela le consul honoraire de l'Ukraine au Congo base vraiment tout botikali Nzambe apambola. Merci à toi. Conseiller pena nubandeko bakenda ki poto bakeka ki mapangu ba komi kunezo simba te. Ndeko na ba challenge à vie. Ba jijara muto atondi te. Ba betrake masolo te ko bakse kanda ko beto mbata. Est-ce que bilon nyoso mutalia za ko pese bon appétit? Muto ole bilon pese bon appétit ndeko tumole kando ko tira nkini libela ndo pese sumbote te. Pombimba ngona na fakata du nazo mona kwa kinini. Ebela kite yangaila la chauffage aussi la soloté. Na mokate na diara risquer na chance que l'excès diarrêté parce que pesa mutabe bon appétit na bilo so kokota na monoko kwa lotoko yo saka na via tala
ndeko nzamba bana makangu bazolela mabe pasta bana makangu bazolela makasi ondike baza négligé o te ya bango nini te omoni frère omoni mokili yana babranche nyonso totiaka mateya lokwa na centre po esimba mateya bateyaka yango te oyi mateya eza kwa depo masanga babimisaka nyonso libanda mpo bakise bakazie eza ebele bazwaka molangi moko to kazie moko batie chantier libanda elakisiki masanga eza mateya ezalaka lokwa centre so okoti na kati ntomona baprivilège omoni mateya ntango tolobi ya motu azwi part na ye oyo akontinuaka mabe continue me bake na suka danger eza mwana akimaka classe na ebandele banaka te mpo bango to balati bleu blanc mais na intero na examen ayebaki nakimaki classe yango ekomelinga mbe bayera kobenga na kozwa ndenge ke bayera ezokende kokufa age kopusana ke bokojuge nini epa nzambe koloba nini botambola malembe bowela kosala bato mabe te mpo na kana ya vie na suki efutaka mabe tambola malembe lisolo ya mokili etikalaka kawa hitler adondo atika na baarchive me moko takenda mungwa na nzungu kota aza gafe na gafe vie bomba malamu etika na bato mpo témoignage na bato bazosepela ekoko tsopelola sa oyeba moso kufa makambo kani nalobi yango wana ouais pasteur John nayebi ke bainternaute na biso mpe bakolinga a partir ya bisika bazali babenga pasteur John contact na yo contact nange eza 084 75 18 112 vraiment nalela bino tout fort nalobi plus 243 84 75 18 112 vraiment nalela bien faut même tina WhatsApp eza oyebi ke nazozongela mpe nazobandela na biboye moni rôle nanga nga naza na rôle ya lipapa alingamaka mingi na lere ya piaka lipapa bazwaka ye mingi soko nde osukola to ndenge okota toilette lipapa soko oza na mbongo to kotambola ne quartier mobimba mpo akonsole mpo bolingana mais soko obeti kopo ozwi mbongo olinga so lipapa te obwaka lipapa okende opona sapatu na kechi or sapatu na kechi balingi oyo na profit ntango oza na mbongo sapatu akopesa confiance okomi piaka sapatu kiati sandal baba loko tikali piaka baele biso kende ozongisa biso mpasi ozwaka biso kelukana masano apasi nani lipapa omoni lipapa akamwaka alula kobimisa baprojet nakomaka na esengo ya makolo te ndenge akomisa bisika nyonso soko omoni lipapa alandi lokolo na fete seke lokolo eza na pota kotango bapekisa ata sandal ezala nete soko so comprendre yo omoni ngai natika na role ya lipapa mosala ya nzambe ezala lipapa kolondaka bandimi ti na ndako te bakokoromple mateya na yo suka na porte église nakandi soko comprendre nga base nzambe apambola nalela bino tout fort mais conseil ka moko botiaka via mutu kaka te tika ezala lese akende lifelo akende lo letali yo te soko teya soko ayoki akochange mpe moto abongolisaka motema paster te nzambe nde atushaka maloba olobi ekota na motu bongo echange ye ebongo motu ozote ozokanisa kwa nzambe nani aza motu mabe ebongo soki abengamaki te na temps wana abongola motema nano mona motu te na 2005 bateya achange te me na 2015 achange est ce que bible ekomi mibale mpe teya ye et alors bosalaka patience yo afo bongola motema bateko combien de fois poche baninga mal à l'aise toboyi te bozalaka l'aise et puis bojijaka badefa bato te mpo bokuti e moyibi azwi te ayibi na cause bokangi ye me makambo akufe na motema soko otali anga résoudre makambo mpe ya bien koleka te ayo nanga boninga kopesa bato te soki ekomi danger nde bandi kocola ke bana yo moto obetaka tolo kobima lokwa champion kocolaka baninga mpo bazokelela nzambe asala bino tu ndenge moko alingi koleka bango te keba privilège eza koganye te kobanda na bino match ya teke bokosukisa bongo tomona babanda 1-0 basipola 3-1 pecho bozocola tanga te na famille wi na kibololo ene bocolaka ye mais na suka bokoya kotala mpe mosusu bakóma na soni na kokota lopango na ye makambo olobana ekomela esenga na kingo tanto abosana oyo na kondo otala ye te aza mwana mabe yo nde ofingaka ye mingi okoma so omoni ezokomela kwa nyongo keba koloba biloba aloba te kobongezaka na nzela nciki te kote nyonso ekopesa résultat bakenda mboka bacola bazonga koto batonga bandako bakenda poto tobeta maboko bazonga koto explication français mais 100 francs etikala kozala te napesika bashema nzambe apambola nabi ke tout nzambe asalaka vraiment côté wana. Ouais, merci mes chers internautes. Nous tendons déjà vers la fin. N'habitez Pasteur John et moi, ma banga la yona. Un dernier message sur les vous ça là. Te message dans la lingabino mingi nzamba zolukum. Ma banga na ngesa kana lobaki déjà. Micro na pesa suba mbote le kebelete. Na pesa moi si nanga blandi. Na pesa ndiko nanga William Anona. Na pesa le conseiller de l'État au Congo Otu Batikali challenge. Na sangseli bino mbote lokola koli. Na tindi mbote. Oyo kokae mbote na ye. Oyo eza mukuse mbote bana mike. Oyo eza munene adimine. Vraiment nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment
kitoko vraiment merci to bo s'abonner massivement na chaîne biso na couleur d'origine vraiment base couleur d'origine télévision bo s'abonner massivement tozana frère na ngai Yeyo chante chant Yeyo chante Yeyo chante oh na top c'est bino inde présent ah ozo présenter ah na cameraman na biso Augustin Kanya donc base traka ba jeune na boya donc base métier yebela musala zo besalaka te tout fait non nombre. Merci mes chers internautes, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais avec Pasteur John, Pessibiso Matéana, Biso Matéana et Apete. Contactez Yeyo Chante par plus 243 89 63 23 924. Plus 243 89 63 23 924. Et puis, Bande Konyoso, Nabi Bozuta la Biso, Fabien Talakosi, Anaconda, Apala Buki, Tigana, Maman Nangai, Marie Moulanga, na Pessibinombo Tebisika Bozali. Ça n'est fini pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.